Omoni la bengio parce que omoni baba ngalinga na ba problème to yo yebi comprendre maman. Donc na ko se respecter nga kombo na ngitanga na ba internet ti. Oyebi ke nga yo mto yela ngai la dona na ndako. Yo mto yela ngai oui. C'est na kutu kutana ah non salitano e bien te. Oyela ngai que non c'est venu ngai et si mala ngote me baguna yo ba tatouage lingalo petsoyo la na oye na zoye je crois betela kayo abetela kayo même jour on boya ka tu ba shishana azonga na pokwa ai oui c'est vrai azonga to sala penenge la kaka le kana ngoti kana bongo na privé o comprendre na boya ngata tanga na mbala yo mo se makambo ba ku tenga na bimana e me ba mibali na no so ba bana bango na internet ye bana mais ngai pona ni pona ba rester na ngai mukile ye bana ngote ona ali na vie profana na na mwasi na nga oyebi ke ngasi ko na mona ke akobo mana ve na ngai ewa o comprendre jumo to sa shopping na ewa boy na mona ewa benge na pele video hapo na bilamba na bazara banini ona bi vie kwa mwasi oyo na bambaye na leka kuna jipe ko sa asa kwa kutanga ba doute oyebi ke leka na ngo pena mwa ga vie abenga so ye abenga ye la dona ngo wanga ninga awanga ninga sebe ni wana no kene we bwe parce que elo yebi ke daki olia na liango kutia ko banga ba oui na kuna liango kutia ko banga na mona kuna mna zo malalite na sa peka pochi pete lobote comprendre mais yesko afansi mataka za passer asa kwa wanga na ngakitsa ngai esimba te comprendre sobo za la kaka benda ma toi pardon pas dis c'est mon vieux a kitsa ngai que non na la été ezala raté moni muto ngana tsasi na tsasi ke foka mna bina la dona moni muto mona mutaka na muto respecter elo ina ozwa ko mukile ba kina la yo no gani no nini tango yo kana yasa ina obiente asa ina obiente tango yo kana yasa ina obiente e apa se bana kinya na siba na aga yeta na mana ka ta salute ka tatouage na na muto siba obike munyongo ayo na siba e ka ye moko abe na bika moko na siba mutema na ya tozanga ya kasi to ba do mela ba shisha ba na buku ba shisha de zalaka apo ba tenda ba ngono sija zonga so ye moko ata ni papa na bo mobo ya rose saka bi kutu wakuna bana mona ka kutu ona bana ba fio to mala lite be mala ku biente siko asoko kama mabeko ako mala be nga mabo ila potanga mutu ba kiona simba londra tanika kufima mimi mamoki zayo yaya kasungana tozala mbala liboso pe asuka kokomela ngati kokomela ngati ko profiter pour ya za to komela nga message ya kaza na sa kunaka mobali nanga bon o profiter ke ko ba bêtise to kutano ya tiktok ke no ba bêtise yo ata kutu ba makamiso mobali pesa bénéfice ali o kana poso de trop dia mutu ka bo na comprendre bien que la jeune garçon de l'amitié m'a bien et ça tout ça une relation que quand tu écoutes là vite fait au soleil vite fait au Kenya beta ba masolo ba ya écouter belé ngana tromper ngana moi si on peut tromper et ça la mala souka pe liboso ça na nga message o promela ngaiti na camarade noti na camarade noti ata ya kufi ko promela ngati na camarade noti so vous allez na yedi vous allez ngati ko promela ngaiti eza na mbala suka na répéter bien na lo ba mo si attention na kufi ko changa répéter ya solo mama je le na komeli route yebite na tena sali na rester pour toi na komeli na nini de 1 na nte bilobela te comprendre donc dia tu na ngana ba yanga na te na bine ki moi so na ala moi na ngate na lala e déjà mbala moko na lemba eza vrai so zo ngana moko ani toi si mais zali moi na ngate beto si bana na lemba mbala moko déjà leka tu moi benga bena tunga yo benga na panza sang na ba jara dans son bon côté tu comprends o penga vocal mo tu quoi tu mo ka de moi vite fait on ya na princesse okenda ko zonga te
Tu si bana au tapo kenda na butu wana lemba. Nasi tu connais on l'attaque. Puis tu de l'épreuve. Tout ça batu ko. Tu vas respecter les batu. On t'envoie mutaka na yo va respecter. Très bien. Na ki kutu na poso c'est présent. Bino mikolo boy. Ata maboke. Mambo azoni boy vraiment. Bino mikolo boy. Boka minona bino te. Tango akoni mama ba osabola bino alibokomi o basi apoto wana. Basi apoto wana balukani nyona bata maboke. Mambo asoni boy. Yo ke kotala mtu na mninga. Bosilisi esika bokende kotala batu. Bozongi bino nyonso tu. Ale yo ye lisusu siko po basala noni. So basala ki pe basala ki wana. Boko ovanda kimia te. Foka bakoni mama bayeba ke eloko elekaki X eloko eleke Y. Poni boza bazoba boyko. Poni bolinga osisa ba valeur na minoka bino mo. Yo pe mobali yo. So pe zaki ka vite fait ango. Foka oya koloba ngo. C'est normal la dona wangana na c'est normal ako njima te awo wangana kaka no. Akoloba ka ako démentir kaka Est-ce que yo so ba démentir yo fo ya peka osala ka audio pour le ba bêtise lo bino no wana. Siko so ezaki ka vite fait lokwa la dona asala ki sagesse asala a pesa ki vite fait ango. Asala ki mabe. Siko na vite fait wana yo ka lengte. Oyoka ki kiboyote, oyoka ki kiboyo no. Bo respecta nara ko bino bata maboke o. Yo pe princesse. Yo wazo linga yo so boyi na yo. O boyi no bongo yo ka fokata paska na mninga. Yo mibale yango basangisa bino. Azo sangisa yo abimina la dona, abimina princesse, bo intimida batunda ba mituka wana bozo roule ba intimidation za mtuna makolo. Ba mbongo wana bozwara wana ezara ya clarté, ya bosoto. En tout cas, Soni makasi. Mobala zo linga yo, lobaka ke non na lingi na ngate, na zana mbali na nga deja. Ke na place yo kateli muninga passe. Tasko sika ngo kenda okata passe, njoka muntu okata ki passe, azana e petit ya mobala la dona. Sko wana usuni muninga to bebseli muninga. Siko yagi wana soka za mobali mo wazana ba maîtrise te. Sko monte ko bebsi pe relation la dona na yagi wana zape bien te. Bako lingo so boy no bi nga zanga na mtu na ngana olinga na ngate esile ke okatele mtu pasi ngalo ko linga nga moyena lingo yate jwa mwasi yo okati la dona ngulu kapela okateli mobali wana la dona yepe la dona lokwaza mo atamula na ba soif na ina sama kolo oyebi mutu te ka ndenge ba meni yo esika ka lelo muninga yaki na yo akei me yo zongi yango nini yango zaina mukusa buzala mayele ko yo mwa mobalo soki evan c'est normal chiko mbouye la dona c'est normal la dona a démentir ka epa ya giwana pona sauver pe pona po sala pe ka sondeni yo kansi bilo abon banjima kena na anjima ke no ulubaka no mais yo tango yo kengo tanke yo za mobali ope olinga no ba problème te wa mobali olinga mambo ba internet te ongo sani obomino ka moto pona luka kimia otiki na yo me yo mona motema na yo ebi ke no la dona azonga abaya kotala nga tango to meli ba shisha to silisi alangwe azonga ka lisusu koya kolala na tolo nanga yo mona motema no na nzambe na la dona bino mbale boyebi vérité nini elekaki mais yo kokisu ko revendiquer te obanda ko éclaircir dossier pour éclaircir dossier pour ani siko tango yo ozo lingani bandima yo mbanda giango lokwa baniye yo yango isa mtema pasi yo mombalo oza na maturité te peut-être pe la dona pa leki yo na maturité yo lingini bandima yo po postilaki yango yo esalo mtema pasi yango yo kosamusa la dona en tout cas ba congolais pene bozara nzombe
Bon, lichieri bata maboke bazana bango bata maboke ape basali nje babi ata boche biso na miniature tokoningana te o mais eza bien te mpona ba personnalité na bino eza malamu te yango bozoko influençaka bato bokoma so boke tournage mutu nyonso tu na jeep bino nyonso tu omona mutu aza na epa baparent na ye aza incapable même ya ofute la studio akoma indépendant mais azalaka na mutuka mbongo kotia esansi ezali mais ya kolongwa epa baparent mpo afutela ata ndako na ye ata ya ye moko akoma indépendant eya te okaka avande epa bango mais mbongo mutuka na kotia besansi wana nde ezali bose respecta bobatela badignité na bino surtout nde boza bana basi boye eza kitoko te mobali asambwaka na ye te mwasi moto asambwaka même si eleka na ye vite fait mais bozala mikolo yo oyo otila bato bawodio ladona wana nasalaki nazongisaki ladona asala ye mabe ndenge azongelaki yo lisusu asala ye mpe mabe te azongeli yo na buzoba na bino bosali babuzoba na bino mais eza reconnaissant na moninga et puis yo mwa mbalo oza binoka bien te oyebi mutu te ka nde bayeli yo na nde bamaladi ekoma na ona kisasa bato bakoma otambola na bamaladi na bango na sa makolo oyebi mutu te mbali liboso ka nde bamoni yo ale okei mpe boso ozwaki maladi kasi onga okondane na princesse songa yo na oloba te songa yo na okanga munoko okangi na munoko eza nango problème okoki mpe koloba mpe excuse nga yagi mpo na obatela mpe relation na ona yagi mpo apeti na ye peti bitinda okoloba mpe yagi excuse nga nasalaki confusion eza nango ye te mpo na osauve relation na ona yagi kosauve mpe po ya ladona kosauve mpe po ya princesse po oyebaki ladona na nsima princesse ogarde noka kimia mais yo ntango oza agité obanda olobaka na bato otuna na bamaster oyebi mwana wana namonaki ekosali te ayaka kutu bayaka na princesse apres princesse akei ye azongi lisusu azowangana ngai eloko ezosalanga mpasi mpo azowangana yo ladona leki yo na esprit oui fo awangana yo sikoyo lokola bawangani yango ezoswa yo sikoyo lini oza mbanda gi yango oyo azalaka mbala Carmel Odia ye wana nde odombadi bisous bye bandeko bisous bye